lelo ezali lelo mukolo oyo topasolaka mpoke na kimia nyonso tu na kati na radio lisolo na masolo ya se ya nzete. Lelo to memeli bino teme kitoko oyo esengeli to partager na bino elongo. Ya solo bandeko teme na biso ya mokolo mwa lelo teme na biso ya mokolo mwa lelo ezali tozali ko parler sur makambu oyo ezali kolekana na kati na communauté na biso communauté congolaise. Makambu oyo ezali kolekana na kati na communauté na biso ezali mingi oyo tozali komona na kati na diaspora. Ya solo bandeko yambo na banda émission na ngai bobo mesenu na pesi eboto na bandeko nyos oba mesana kolanda biso mama na biso mise de Bruxelles Odon Pambu de London mama Nicole Mpambu papa Mbalankomi le président Véron Malumba na Dallas des affaires Charlie Kashila mwana ya mfumo ki mbango Igete acoustique mokonzi ya bamama le commandant Ibu de Switzerland. Ya solo bandeko lelo na masolo na biso ya mpoko malelo tozali ko banda bofungola litoi po bolanda biso na kati na bokebi nyoso tu na masolo ya mpoko malelo. Ya solo masolo na biso ya mpoko malelo tokoloba vi oyo ezali kolekana na kati na communauté na biso. Tozali komona na kati na internet pe na kati na Europe awa nungu ekoti mingi na kati na diaspora. Nungu yango ezali nini ndeko mwasi to mobali yo oyebi nungu yango toyokaki ete ba beti Noël Ngiama Wera Nsone na ba combattant agression moko ezalaki vraiment ya makasi mpe tomoni colonel Kanyama esika oyo pe ba beti elisusu na ba combattant esika oyo tozali koloba vraiment lit oyo biso ya ba combattant ekomi mobulu mpe komi pasi na lolenge oyo biso nyos tozali kobunda tozali koyeba te eske tozali kokende na lit na biso oyo ezali malamu. Soki bandeko boyebi ke lit na biso oyo ezali malamu ndenge tozali kokende yango ezali malamu ko benga na kati na radio lisolo lelo esengeli to solola. Lelo bana Kinshasa babengi mingi na kati na radio lisolo balobi na ngai ete DSV awa lokola bana poto ekomi boye kopekisa ba concert na kati na mikili kobeta ya solo biso pe awa ba fan club ba Zulu to bana ya Imbwa na kati na Kinshasa bango pe balobi bakosokipe na ba oyo ba mikiliste oyo bazali na kati na Kinshasa. Cela veut dire bandeko ekomi lokola o tozali kolobake moi guerre moko balakisi na kati na Kinshasa en plaire ndenge ba journaliste oya Kinshasa o bazalaki te ndenge bazali ko sala ba commentaire na ya bango na kati na ba télévision congolaise mpamba te ba congolais oyo ba mesana kolala pongi bango ba telema po baya kobundisa bana ya poto oyo bazali na kati na Kinshasa. Ya solo bandeko bitumba oyo tozali ko kende na yango peuple congolais fungola miso munguna ya congolais azali nani. Ya solo bandeko na bakization mususu ezalaka malamu mpona ko akize mutu mais vérité eyaka toujours kaka nasima mpo na kolakisa oitali sembo to vérité. Ya solo bandeko oyo bozali kolanda biso émission na biso ya mpoko malelo esengeli toyeba malamu ke lokuta ezali wapi to vérité ezali wapi. Ya solo bandeko ba musicien oyo tobengi ba congolais oyo bakoya na kati na mikili na mpoto pona kobeta miziki lobi vraiment toyokaki oyo ndeko na biso bokechu premier benga kingai na 01 na 1h30 pe apesi information ndenge babetaki Noël Ngiama Wera Nsone mpe nesika olisusu babeti lieutenant soki toloba ndeko na biso mususu oyoyo
ndeko na biso oyo mususu bawuti ko beta ye soi-disant ke ba soda ya Congo mais nzoka nde ezalaki na bango ba colonel misusu bazali na bango ba congolais ya ngamba Brazzaville bango bazali ko konza peuple congolais na pasi oyo tobengi colonel Ka Nyama esika oyo tuba beta ki lisusu nakati na ba combattant nakati na mboka ya France ya solo bandeko combattante résistant esika yozali lelo to solo nakati na radio lisolo toko solo la nini moto na moto aiba kopesa point de vie na ye na cadre ya ba masolo o etali masolo kaka ya mboka na biso lelo to mekanano ko solo la soki biso pe tozali na ya mabe ya solo ezali malamu mpamba te bandeko botalisa ete liti oyo ezali kokende na yango na ndenge ya mabe soki pe ezali na ndenge ya malamu tokende kaka na liti yango na ndenge ya malamu ya solo bandeko bitumba oyo nano esili te nano esili te sur la 3W Radio Télévision Lisolo Radio Télévision Lisolo votre émission préférée Masolo ya Seyanzete animé par DSV Diana sous le foot de Wuppertal Nzambe Mokonzi le commandant Ibo Véron Malumba des affaires Odon Bambou Maman Misé de Bruxelles apôtre de réveil le grand pétrolier Mobomi Joe Chongo Géomètre la princesse Pauline Djema Chongo Charlie Kachila Igete taille acoustique le président Véron Malumba Nagalas DSV Montema Mpembe Mère Françoise Idouard apôtre de réveil Joe Chongo double T Goule T et Gide des Andam Mbala Nkomi Igete taille acoustique le commandant Ibu de Switzerland Odon Pambo le grand dépositaire célèbre le président Véron Malumba Nagalas Mère Pélagien Pasteur Anake Onyumbe Crispin Digital Mpe du soir Maramboyo DSV toujours Motema Pembe mais l'éternel l'a visité l'impossible Jus d'orange na bolingo na yo na DSV Mama Misé de Bruxelles toleka masolo ya kuru dimbadi Nzambe Mokonzi le président Véron Malumba Nadalas des affaires Yoka Charlie Kachila le grand vietnamien de London Maramboyo Ekosuka Wate dans pays Vita Kanga Toleko Chantal Nkoshi compresseur ya solo Carlos esthétique de Arles le président Kadish Kalenga 3W le président Véron Malumba Maman Elagé Solange DSV Motema Mpembe Odon Pambo Mère Nicolita Pambo Masolo ya Kurudi Mbankwa
DSV toujours quoi. Motema Mpembe. Des affaires, hein? Mère Françoise Itwa. Le président Véron Mwalumba Nadalas, Mère Pelagien. Mère Solange. DSV Motema Mpembe. Le grand pétrolier Mobomi. Nzambe wana azalaka juste. Mais azwaka contrôle na bateau ya bien toujours. Tole Charlie Kachila mwana Mokimbango. Yoka Antoinette de Canada. Papa Mozart, hein? Ah ouais. Rigosiana de Berlin. Ya solo DSV Mabobo Mpembe Yoka le président Véron Mwalumba Nadalas Mère Pelagien des affaires Mère Françoise Itwa Odon Pambo les grands dépositaires célèbres. Apôtre de réveil, LG Peniel. Merci Nzambe sala ya sika toujours ndenge tolobaka na bomoya moto nyonso to mpamba te oyo azali na Nzambe ata ndenge nini vraiment azalaka toujours motema Mpembe ya solo DSV na mbote na bandeko nyonso bazali kolanda biso na kati na radio Lisolo na banzi bandeko lelo esengeli kaka toloba pamba te tokokende mpe na basija milai te lelo esengeli mutu na mutu apesa reaction na ye na lolenge oyo Congolais azali komona mutu na mutu apesa reaction na ye bakombata babeti Werason bakombata babeti Colonel Kanyama bakombata basali boy alors mutu na mutu apesa ba reaction na ye na kati na Kinshasa pe bazui batu na batu bazui ba réaction na bango tendance ekomi na kati na Kinshasa lokola concert oyo batu na Kinshasa bazali kokumisa yango yango mutoke bongisa mboka ya Congo batu bazali kokumisa yango na kati na Kinshasa concert wana ezali concert moko à ne pas rater soki beti na Stade de France libération ya peuple congolais soit changement esalami na kati na mboka ya Congo mpe tomoni ba konzi ya mboka ya Congo batindi ba délégation po baya kokota koyoko kota concert kotala mabina bosoni oyo bakoya wana bandeko ba délégation wana bandeko eye mpona koya kotala mabina ya soni na kati na mpoto oyo bamoni ke Noël Ngiama Werason to Fally Ipupa soki bango babeti Congo na biso esikolami pe mindele bapesi trophée na kati na mboka ya Congo nde bongi. Alors ba Congolais batali balobi ke concert wana ezali nango na tina te po Congo pe ekobonga na yango te. Babeta te Congo ekobonga te mais biso to sengeli ebeta mate. Alors bandeko o ba moni ke ebeta ma concert wana pona honneur ba Congolais po ba mona ke ba Congolais ba ebi muziki bandeko line ezali akofungwama ndeko nyonso ko benga po aloba ke no concert ebetama po biso to linga muziki. Soki pe bolingi concert wana ndenge ezali ke bato ebele bazali koloba ke ba Congolais kaka bango moko mutu basiliki boye na boye mais tomoni ba Ivoirien bekolo ebele batelemi balingi ba concert wana ebeta te. Est-ce que concert wana soki ebetami ya Stade de France avantage nini ezali na RDC totuna bandeko o bozali kolanda biso soki concert wana ebetami na France Stade de France wera beti ba Fally ba beti ba Zakari ba leki. Alors, ekosala nini na Congo?
changement na Congo ou bien ezali na avantage ba Congolais bien na désavantage na bango na biso ba Congolais ezali changement ko salama na Congo à travers concert wana po ba bukelango mbela po ba lekana na ba télé bato ba sala ba publicité ya lolenge na lolenge bakabola ba t-shirt ya Kabila ya RDC ya Congo ba kumisengo toyebi impact ya concert wana te oyo bato basali koluka et puis kotinda ka bakata délégation oyo koya na katna mikili na mpoto baya kaka pona concert wana me peuple congolais na katna Kinshasa tosali komona na kati na hôpital mama yemo bato bazali wana bafandi bandeko mais kisi ezali te hôpital ezali matele ezali te courant ezali te mai ezali te salite bato bazali kobimisa ba maladi donc bandeko ebele ya mbongo gouvernement wana ebimisi pona komema bandeko ebele na kati na mikili na poto pona koyaka ka concert wana bandeko est-ce que ezali na intérêt ya gouvernement ou bien ezali na intérêt ya ba Congolais tala esika bandeko tem na biso esika toye soki ezali na intérêt na biso ndeko nyonso to abenga ayebisa biso peke concert wana ezali na intérêt na biso Kabila esengeli asala bongo pamba te eza kolakisa honneur africaine ke bayeba ke ba africain ba beti na kati na mboka wana mpe oyo tosali komona ke Weranson mpe a beti vraiment Congo ebongi misale koti bilange koti ba matele ye donc pasi na Congo esili concert ya Stade de France et memeli biso changement na kati na mboka ya Congo wera abeta te est-ce que ekomemela biso changement na kati na mboka ya Congo bandeko lina biso ezali kofungwama ndeko nyonso to akobenga biso tokoyamba ye mais surtout na bandeko oya mayele oyo bayaka kokotisa mwa implice na kati na bato mpamba te tokola tozali na papa na biso mbala nkomi na nzela ya singa na banzi papa na biso yo olandi ba rimer nyonso to ezali kolekana na kati na diaspora olandi yango ba beti songolo bas beti lieutenant colonel boy ba beti motu boy motu bazali koluka Zakari wa baba swe yende achaki munoko ya tro afingi ba Congolais awa na mikili na mpoto akei na Kinshasa alobi mpe a lancer défi na ba Congolais o bazana kati na poto a crachele bango ndenge balobi a crachele bango. Alors papa na biso mbala nkomi yo olandi masolo nyonso to wana oyo ya malamu yo moni ezali wapi na kati na ba masolo wana oyo esengeli biso ba Congolais esengeli biso tozwa na kati na masolo wana soki omoni ya malamu ezali na kati ya ba masolo wana papa yo sunga biso yebisa biso Zakari esengeli abeta ou bien beta te concert wana ezali pona honneur ba africain ou bien concert wana ezali pona désavantage ba africain papa biso awa nyonso toyaka kaka ko apprendre protocole papa na biso mbala nkomi topesi yo maloba meka kopasolo ya biso mpoke eboto matondo na opesanga maloba na pesi bayenge na nga na moto yambo na machine na yo moko DSV pe na mama na nga na moni HM2 pona likambo oyo na ganti oso pesi biyano nyonso tina ba makambo oyo kasi tokoloba ke concert obeta masolo eza na tina ya plutôt soki ezali mpona lokumu RDC to ekopesa eloko moko na RDC nakanisi Ngiama aza Congolais Ipupa aza Congolais Zakari aza Congolais soki akei na ka ozolandanga papa na biso toza kolanda yo loba toza kolanda yo papa matondo et alors drapeau oyo bakotombola wana eza ya Congo bato oyo bakomona ba Congolais kasi mpona ngai na koloba eza intérêt personnel donc ya bato moko po bato oyo bazobénéficier na concert wana baza moke par rapport ya bato oyo bazosouffrir na kati ya mboka na ntango oyo bahopito eza te eloko ya liboso tafuna donc kolia mobulu bon nayebi te
Ce qui est logo nini tokendo sepela kuna pona ko laksa boye ko zong saboye. Ce qui va beti wera, c'est bien va betaye parce que ba avertissa qui est alingi ko yokate. Na so ka ba retour de venani na ko kanga micro s'il vous plaît. Na moni ba colonel wana na ba soki banani etumba na soki kanyama soki kanini soki nde nini soki ba beti bango c'est bon soki bango baza ba congolais ba yebi makambo ezoleka na mboka te bango ba yaki mission ya ko zwa minduki bakende kobongisa mboka to ba yaki mission miziki na yebi te mboka eza na occupation bino bozo kobima ba occupa wana o ba occupe mboka ba pesi bino pe mbongo boye koto bodumi après bozongi bo banda koseka bandeko na bino baza na mboka bana oyo balobi ba kobeta ba congolais ya diaspora na Kinshasa na okondane bango te mais na okondane Zakari po Zakari quelque part aza mutu oyo akoki kopesa information na bana ya mboka mais information ya Zakari eza mobulu na mboka bayebi vérité ya likawa moko te bamona aka nde bazalaka eza bongo mais par contre biso tozomona ba vérité ya makambo po tosinale bana mboka tozo manifester awa enfin que Zakari azwa likambo wana aloba yango mpe na radio na ye ke soki bana poto bazosilika botala mboka eza na occupation mboka eza na balkanisation balingi bakatakata yango mike Kagame atindi basoda na Soudan basali opération ya balkanisation na Soudan soki esili na Soudan bakoya kosala na Congo. Est-ce que Zakari ezazwi na ye ya kobeta lisolo wana bana ya mboka kuwela koya awa elo nini ya ozwa awa lelo soki bashege balobi to bano balobi wana baza na raison ya koloba po baza sous-informé balobaka likambo oyebi oyo oyebi to koloba nini omoni. Donc Zakari bo makolone awa ye osala nini afanda kuna abondance eza kuna biloko tu aye kolukani biso toya awa toya pasi awa tozala na bisengo te ndenge bazopense toya na bisengo nakanisi moto oyo aza na mama te azalaka ne kaka na susi akokutana na likambo moko abi soki mama na ngai azalaki nde eloko naosufrir nango boye te na poto eza bisengo te tozokosa nde bana kisasa poto ya bisengo nani oyo aza na bisengo awa na mboka oyo tofandaka bastress na bastress oloba na nga no mutu boye aza PDG boye oui soki ozwi 3 sur 10 ozwi te mozala bapoint mais eza moke eza insignifiant pas même la moitié sikoyo yo compare bato misatu wana na 3% wana na 7% etikali moni do emonana te soki bati na balance alors bato baza na pasi Zakari asala musala na ye yaki journaliste comme il faut soki ayekolaka yango mpenza nakanisi na démocratie oyo bango bazo soi-disant démocratie nde bazobimisa makambo nyonso poasa tomonaka awa bapremier ministre baprésident batiaka basala bahumour na bango te banano to basala yango c'est pas bajournaliste bakangaka bango te kuna mpe démocratie yali Zakari adénonce eloko wana ke bana Congo soki bomoni bana poto bazokosala mobu bazokolinga bapoliticien te miziki te mpo ezokesala badistraction eza po mboka na biso eza occupé na banani na barwandais este nyonso wana toza mpena na contrôle na yango te yango omoni bazotia makelele balingi occupation esila wana eza information bapesa na bana mboka komsa bashege wana tokoyeba soki bakosepela na wera na bakampagne na ye to bakosepela na kanyama to etumba na musala oyo mwana muke aza kosaka na esprit na bango kofukamisaka bango lokwa nalobaka bana misala na ye nakanisi bakosepela nango te bakosala même chose na oyo biso tokosala moni. Donc na situation wana mpo na ngai naza pour concert wana ezala te mpo eza nango na ntina te naza pour Zakari kuta azala te mpo azosala musala na ye te omoni. Soki babeti ye seneke normal babeta bango eza candidat tosala ndeni biso toyakozwa bafese te
osali likambo oyo papa sepele nango ta obeta yo aobeta so babeti ye babi peuple aza mokonzi ya peuple pa aza tatati soki anyati ka nyama pete wana peuple moto apesi ye te soki abeti ye soki asali ya osala ye eza droit ya peuple. Alors namoni na nga mabe te namoni yango normal nazongisi maloba na studio mbala nsima bongo naloba lisusu. Merci papa na biso mbala nkomi na intervention ya kitoko. Na banzi bandeko moto na moto esengeli aloba na se ya motema te me abimisa o etali kati na ye na motema mpamba te batuba landa biso na kati na bokebi. Concert ya Stade de France ezali na bénéfice ya biso ba congolais ou bien ezali na bénéfice ya batu moko boye. Pamba te ndeko ozali kotala biso ozali kolanda biso na kati na radio du solo bo landa nanu malamu. Congo hôpital mama yemo bandeko kisi ezali te bambetu ezali te bandako ezali ya kobuka na bamire bampuku couleur ezali te courant ezali te na ba moteur na ebisi yo pasi moko ezali na kati na hôpital bandeko tokozwa makambo ebele te tozwa kaka hôpital. Hôpital ezali vie ya bato moto soki abeli bakokima na embangu na hôpital. Na hôpital tonga ezali te aspirine to algon to nivaquine to chloroquine ezali te. Me bato nyonso tu oyo bazali na mwa ba organisme na bango bazwi ba tchetche ba pharmacie pembeni ya privé. Alors mutu soki abeli aye na mama ye mo bandeko akokuta nanu mutu oyo fiche wana bakosenga ye mbongo po bapesa ye mbetu bakopesa ye matela ezali te esengeli bachela ye etoko. Bandeko moto oyo azali kolala vraiment na maladi yo moko zali na poto balcha o likolo ba rasor wana il faut kotala ba rasor yango ya couleur nini bandeko soki obaluki etubi ekoti yo tétanos. Alors bandeko mbetu wana ya ba rasor bazali kofutisa yo ndako bazali kofutisa yo o ezali abongo docteur oyo akoya kotala yo kaka tuna yo kako zobela nini bandeko. Docteur wana bafutaka ete azali impayé azali kaka na mwa nini oyo bachaka na matoyo wana bachaka batu na tolo soki babengaka ngo nini na ebite wana mama na biso egeti tamso akoyede biso kombo ekimi. Alors kaka yango wana aye acheche na motema ache na libumu ache nini Stethoscope ya solo papa oyo lobi wana acheche ye na libumu partout esili. Et puis examen mon côté ndenge toyaka awa na mikili ya mpoto bakozwa masuba na yo bazwi mokumba na yo bazwi soi na yo po bakende nango na laboratoire. Ba laboratoire biloko ezali te kuna ezali te bapare ezali te e fonctionnaka te. Ndenge nini bakoyeba malade ezali kati na moto. Mais gouvernement wana oya ba tintin ya ba charlot oyo esalaka eloko te et se mobiliser bandeko 300 personnes boyokaki perroquet wana lobaki yango déjà tokoya na délégation ya 300 personnes na délégation na bandeko ba chambre na bango délégation kaka mutefuti l'état mutefuti ba billet na bango ya avion l'état kaka muto efuti. Est-ce que 300 personnes wana botala billet ya 300 personnes na botel na bango na ba biloko oyo ke passé awa mbongo wana bandeko soki basombaki bakisi soki babongisaki ata mama yemo soki bafutaki ata bato ekokaki kozala malamu to ekokaki kozala mabe. Soki ezali mabe ndeko oyo zali kolanda biso yokota oyebisa biso ke non ba combattant bazali ba voyou ba combattant bazali ba délinquant oyo yo moni yo koyebisa biso mpamba te soki yo zali mayele na biloko oyo ezali koleka na kati na mikili na mpoto oyo mboka oyo ezali na kati na pasi me bande komisio bazali koloba ke oh non ngai na kotelemela ba combattant na kobunda mpamba te miziki esali nini bango mutu bakoki kobongisa mboka.
Oui, ba musicien ba koki ko bongisa mboka, ba koki ko loba, liloba na à travers ba nzembo na bango et ko zala pe peuple a ko telema. Zakari wa baba soki bazali ko telemela ye ndenge papa na biso mbala nkomi awuti koloba azali na makambo azali ko mona ya mabe mais ye azali ko proclamer toujours Kinshasa ezali malamu azali ko kosa ba kinois et pourtant que ba kinois ba yebi ke pas ezali ye azola kisabango mabete mais azako talisa bango malamu nazonga nanu mwa muke et papa na biso mbala nkomi na pesa nanu mwa loba po kuna malobe ezali susu ya kobakisa eboto matondo na kopesa nga leso maloba opération nyonso na eloko nokuti oloba ya hôpital na biso oyo eza mama yemo ezali système oyo baza koluka mpona kosilisa bakongolais baremplace bango na barwandais po nulle part na mokili na mona hôpital epai nayebi kutu te soki nabi mokili cela veut dire nabi mokili oyo bato oyo bakomandaka bango bazalaka cela veut dire na Europe, na Amérique, na mona te moto ya maladi alala na libende to na carton. Impossible. Ata kutu mbeto ya ambulance ya pamba. Soko tali musuni wana okokomisa ngota mbeto no ya olala na ndako. Mais epa na biso mbeto ndenge mbuta na nga des va uti koloba mikuwa ebimisa banzube soki ezio tétanos. Donc bazana besoin basilisa batu pona na mona mokonzi moko te kuna beli baye na ye na mama yemo pas de soin et pourtant mama yemo ezali hôpital général ya République démocratique d'Isaïr du Congo ndenge komi alors na eloko wana bino bana ya Congo biso bana ya Congo to fongola misu po balingi basilisa biso to kufa na makambu oyo eza komonana moyen mususu nini ya koboma biso basinga courant wana o batika polele SNEL eza na mbongo ebele SNEL eza na mbongo ebele compagnie ya SNEL eza business na bénéfice na ye azwaka akoki kolongola mbongo tasomba barouleau ya bakable pour que babongisi basoigne bakable na bango afin que bateka courant na bango bien rien nyonso wana eza pona kosilisa bakongolais ntango batandi comme lokola mitambo ya bapuku oyo akoleka pa akufi congolais moko aleki rwandais mitano bakoti kaka ndenge wana ti basilisa bakongolais nyonso bandeko na nga tofongola misu tofongola matoyi toyeba kosala baanalyse de biso moko na na monate eloko munene lokola hôpital to ba hôpitaux na mboka na biso Congo et comme lokola banda kukuti ba féticheur eza nango bien ba kopesa ta kitikwala o futa pe mbongo te mais aucun hôpital soit disant à l'état bazo futi so mbongo bazo futi so yo na musala bazo futa yo te osala na l'état bazo futa yo te yo ken hôpital à l'état il faut futa mbongo na ebite ezana kilo pona ko beta masolo ngo to mitu na biso e baluki to so comprendre société to stress to nini na ebite to fongola miso biso moko to telemanati na mboka na biso po ba musiciens se to pekisi bango raison na bango ezali message ezalité ba journaliste kuna ndenge moko batato bazoko bundana na ba internet bazako meka koza opinion ya mutu moko po mokile yoka eyeba eloko nini ezali yo mutu oyo bazo peso bambongo okende na okende kosala okende pesa information zo pesa bana mboka no bana kin pepele kin carré par rapport ya nini est-ce que ba coin ya karango ezo monana loba kin eza ovale eza carré te po ba coin nango eza te soko tali balabala pa ekuta na boduso na lupango moko mais bobomi coin eza lisusu te kene na malueka soko mona ba clôture eza kuna polo ba carré par rapport à nini carré na Goma kuna na est kuna ekatani parti musu ekei wapi carré to yeba ko sosola
300 personnes ba foutela bango ticket ba sala na bango boye mais ba fonctionnaire baza kuna baza impayé na yebite soki na po wana to lobela ngo ndenge nini to sala yango ndenge nini mboka ngo eza ya solo to eza ya solo te élection tozo kende ba bulletin de vote coûte eza te bazo teka pona ni mbongo wana ba imprimer te ba papier te ba pesa na bato pona nini so ba bilika ma musique o musicien sala eloko te mais yango wana eloko asali na ndaku na yo nano lesi bana na yo na mwana na yo te oke kolesa bana baninga recette oyo ekokota na stade wana bakopesa yango nyonso na Congo non eza ya bango dans l'entretemps bana na yo bandeko na yo baza kosouffrir na Congo yo kokotisa mbongo pa mosusu na yebi te soki tozososola to tozososola te bandeko na ngai tofongola miso na ba point nyonso eza point social na ba point nyonso eza 000 est-ce que gouvernement ezali to gouvernement eza te bambongo ekotaka na gouvernement to ekotaka te o na kesi bakute eloko te ofide esalaka mikolo nyonso par mois ofide ekotaka combien contribution bafutisaka bato ba impôt kuna mikolo nyonso nzambe asali tina bawenze combien oyo ekotaka to konte na biloko bazoteka te kaka ta mwa ndambo wana soki oke na baport kuna bacontener ezo ya bato wana bafutaka mbongo yango ekenda wapi mais bato oyo basalaka mbongo wana baza impayé phénomène wana bandeko nanga bo comprendre bamusicien bakoki kosala nzembo mpona eloko wana te bamusicien bakoki kosala nzembo mpona eloko wana te babetaka banzembo ya bacrèche na bamasese loba nzembo mobimba oyo mwana biso ya ivoirien musicien onani ya ivoirien alobi ennemi africain ezaka africain alobi polele est-ce que bango bakoloba te ennemi ya congolais eza gouvernement congolais parce que eza clair ennemi ya congolais eza gouvernement congolais pourquoi parce que mbongo musala ezosalema bazofuta bato te bazobenga na bato na ba province baya kosantase na kati ya capitale afin que bango bazwa ndenge ya kokata ba limite na bango pepele bato bamona te esima nango baloba ekomi pays nyonso wana bamusicien bazomona te baosala batourne partout ngiama nano akoma na este kuna te akenda na este amona baopération wana te amona baopération eloko nini oyo asala alobe eloko nini mbongo osala bakarte électeur ya te dans l'entretemps na este kuna bango nyonso baza déjà na bakarte électeur bazwa yango wapi bakosala nango nini et puis baza barwande te 8 millions ya bato bakufa kote wana te mais babotami na espace ya 10 ans et puis bakomi mpe mikolo mpo batondisa mpena mabele wana ndenge oyo tozomona yango to ndenge badone oyo nini oni azokopesa. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce wana etondi nyonso totala mpe badone uta koleka na baélection à peine bato kokufa bana mike mikolo mbala moko etondi na baélection batali majorité ya bato kuna bavote bato yango balamukaki o to bakomaki banzete ntango bitumba ezalaki ntango bitumba esili bazongi bato donc eza kaka moto pasi gouvernement eza te bamusicien wana lokola balandi gouvernement baboyi koyede peuple na ye nga na kocomprendre mpe bamusicien yango te mpo na kati ya Congo wana soki bayembi banzembo lelo ti peuple congolais à comprendre, sensibiliser peuple congolais à comprendre. Lobby musicien wana akoteka so DVD na ye 10 euros te. Akoteka DVD na ye $1. Combien de personnes bazan na kati ya Kisasa basomba DVD wana? Soki ba CD to DVD. Soki basombi yango. Soki to ase 57 millions. Na 57 millions, au moins la tembala moko azui ata 30 millions ye moko na nzembo moko. Est-ce que bazo sosolato bazo sosolate bazo teka ba DVD na poto awa ba 10 euros ba 15 euros batu musu bazo teka ba DVD ba mboka musu bazo teka ba DVD na bango ba 4 euros ba 5 euros mais batu wana ba senga ka mabanga te Yusundio so Yusundio jamais esi na mona ye azo ko bwaka ko lancer batu po azo mbonga mabanga
tomonaka baministre bakabelaka kutu bato kobwaka mbongo oyo ya biso bakoma bamandi ya kosenga mbongo atandi mpe loboko soit disant patron aza na bavatire mais ozomandie bato il faut bato bapesa yo mbongo soki okoti studio pour se retrouver bongo basede oyo bosalaka mosala nango nini bokoluka politiki moko te ya koteka yango na mboka motu nyonso akoka kosomba yango nombre ya bato baza na mboka okotala mpe nombre ya mbongo okozwa soki olongola 20% ou 30% okozwa ata 70% eza mbongo ebele yo ngo ya koteka yango na 15 euro na 15 euro combien de personnes basomba yango service moko mpe koma ya koteka yango 1 euro alors okozwela oni na kati absolument rien yango bokomi kolandaka bato wana eza mpona ntango moke lobi ekosila me bakongo eza mpona libela bososola bandeko na ngai bososola baza koboma biso ya petit fe nanu na batraitement bango moko bazwaka batraitement na bango na bopito wana te ata mwa likao moke bake na Afrique du Sud ezwa indépendance lobi soki totali temps wana docteur na bango bakoki na openza kobima te to baza na expérience te bazwika même docteur na bino bakei kuna bake kosala bino bolandi kuna bozokotisa mbongo na mboka bato mosusu oyo ya bino moko zero problème eza kaka ya koaménage yango kotia bambeto kobongisa kotia mwa couleur badesinfecta babiloko ya ndenge wana bahopitau na bino ekozonga normal bato bakouta libanda bakoya parce que boza na bamédecin qualifié bino bolingi te boza kopréféré kolesa mwana moninga bana na moko ya ndako botiki bango nzala na yebi te soki toyeba courant bozo koteka yango na libanda boteki courant na kati ya mboka na moko eloko te mais na yebi te soki kotelema devant moto otekela courant nini soki aye na mboka nolobi bakable ya courant koma kwa basinga bilamba mais na yebi te wapi place oyo ya malamu bamusicien wana bamonaka to bamonaka te Zakari Bababeso amonaka to amonaka te mpona kofinga bana po biso toyali ya toomona mindele bazovivre ndenge nini bazolia ndenge nini na bamoyen nini mingi bempo epa na biso bempo efutamaka mbongo ngo ekenda wapi ekoma na baélection bozosenga aide baede bino mpo bosala baélection soki boprépare élection na bino pendant 5 ans botiaka mbongo moko pemeni to na bakompagnie oyo ya leta ya minene bakazwaka mwa mbongo moko bokoki koorganize baélection wana te leta aza na mbongo te soki leta aza na mbongo te afutaka mpe bato te basalaire ya bato batia yango wapi soki leta aza na mbongo te bakompagnie wana esalaka bafutaka bambongo yango ekenda wapi bataxe ya bato bakataka na INSS ekenda wapi nayebi nde na oloba te nazongisi maloba komsa mbala nsima nazwa so matondo. Merci papa na biso mbala nkomi ofungoli na makambo ebele likambo na courant totala lokola mbongo o bazali kobebisa mpona kozwa bato baya na mikili na mpoto mpo babeta na Stade de France. Papa olobi likambo o etali courant na kati na mboka Congo ezali pasi komona ba journaliste ya Kinshasa oui balakisi yango ke bazali koseka likambo ya kokamwa moto akendaki koyiba courant akangami akufi bota lebembe ya moto oyo akendaki koyiba courant akufi eske moto wana akendaki koyiba courant na volonté na ye tango mosusu mpona pasi mboka ezali mboka na biso courant afutaka mbongo na ye courant elekanaka te ndeko pasi ezali bakongolais bakomi kokangama na bacourant ake koluka alekisa singa akangami nyonso tu wana ezali baproblème ya l'État. Il faut azwa bafamille wana en charge parce que moto wana ake koyiba mpo misala ezali te mpo mpasi ezali ake kokangama na courant. Imaginez mbule beti moto akangami na courant nzela nyonso tu ekomi na circuit ya courant bato bazali kokangama bazali kokufa okomona ngulu akufi to ntaba moto akufi pona courant olie mbongo wana ndenge papa na biso mbala nkomi lobby oleke basomba ta ba câble ya courant ça coûte combien mais bakozwa ba billet ya 300 personnes délégation mpo baya ko présenter Congo bakoya ko présenter Congo en fonction de quoi oyo bakoya ko présenter Congo na kati ya Stade de France pe na ba drapeau ya Congo esali nini
papa na biso na banzi otalisi biso eloko peuple congolais bazali ko diminuer bazali ko boma ye kaka na mboka na ye kaka na bandeko na ye moko ba congolais musu bazali ko appuyer po bango bazali ko lia mwa beefsteak mais bandeko ebele bazali ko lia te bazali ko kufa bango bazali ko tala mabumu na bango lelo bandeko ebele pe bakotelema bakoloba Zakari wa Babaswe asali nini il faut balukisa ye ya solo bandeko lelo na sololi na ba combattant ya Paris na sololi na Odombo Bokecho bango nyonso tu na sololi na bango makambu ezali opesi mbwa boy esika oyo moto kaka oyo bazali koluka ezali Zakari bazwa nano mais peuple congolais yo esika oyo yo ozali kolanda radio lisolo na France na Belgique partout awo ezali kaka tozopesa Interpol Zakari wa Babaswe ato moni kaka quelque part esika moko boye benga ata na radio lisolo benga ta wapi to lelisa ba telefone pamba te ndeko na biso mosala zali kosala toyebi te asala ki journaliste ne ya malamu moto azali na motema lukunya na yete mais ya kofingaka ba combattant kofingaka ba congolais pe ko lansaka bango défi ezali eloko moko ya malamu te soki moto oya moni Zakari wa Babaswe makambo azali kosala ezali bien ndeko toboite kota na kati na radio lisolo expliquer biso lobake no Zakari wa Babaswe ezali droit na ye ba musicien ba Werason baliaka na miziki bakolisaka bana na bango na miziki ndenge tozali koyoka na bato oui tondimi yango alors modèle nini ba Werason esengeli basala po baliaka na ba miziki na bango eke batika miziki na bango ebetaka ya solo bandeko soki biso toyebi te tolekana pe mama na biso get topesa ye maloba eboto papa na biso diana surufutu de Vupertale eboto na papa na biso mbala komi na poke asili koloba vraiment na oyo etali ba combattant pe na oyo etali ba musicien na biso pe papa na biso Zakari wa Babaswe vraiment ya kopesa bambote bena ba auditeur ba auditrice nyonso bazali branché na radio lisolo kolanda likambo ekwei na kati na mboka ya Congo pe na kati ya diaspora na oyo etali ba combattant bazali bato bazali kolite po ete peuple congolais a vivre na paix po bakende kosikola mboka Congo avant bakanga nanu ye moko Kabila baza kolokota nanu bana misala ya Kabila oyo tobengi bamusicien corrompu oyo tobengi bajournaliste corrompu mpona kofiakola bango fimbo kotalisa bango keno misala bazali kosala ezali mabe papa na biso balekaki kosala maisha parke mpe bongo ebele na mbongo bato balobanaka te avant balobaka po balia nano mbongo me mbongo bapesa bango wana bakoki te kopesa kosombela yango babetu na mama yemo mpe bakisi ekota baekomisi ezali esila te mama yali te kotia bake kopesa bamusicien oyo bazakala balopango na bango ya kitoko bayaka deja poto baa na mikanda bazwaka bambongo mpo kaka lobisa kofi olobike papa yemba bapesi ye mwa quelques dollars mpo kaka waze kwa yoka Werasone bapesi ye mwa quelques dollars pourquoi koencourager bato mpo ezalaki ndeke mpo bayokana ezalaki nde droit bapesaki bango mpo babanda kochante kovote Kabila mpo ete peuple congolais asouffrir mais bapakoli mafuta koloba ete maisha parke ezalaka te na mpo na biso DSV bakombata baza na tout à fait raison mboka moko te ebembe ezalaka babilandi bamiziki papa peuple congolais ezali na souffrance comment c'est possible ngiaka makamba Werasone koya na mikili na poto kobeta ebito tekno malewa kobeta so baklase ebele nayebi te esengo yango ya nini ezali na yango po etakamata mbongo akende kotonga ndako bava na ye na mama Sylvie mpe na bebe na biso exaucé ezali mawa mingi Zakari azali kotala kaka libumu na ye na mama Sylvie na exaucé maza kotala peuple congolais te ebali kosouffrir bana mike batiki klase akosa kozanga minervale bakomi kolimela batata ya mikolo mpo na souffrance oleke Werasone akompose chanson to mpe bamusicien ebele tutangi bakombo te bakofi oyebi te papa wemba basala loyembo bayemba ndenge bana mike bayozanga klase bayemba ndenge bashege bakomi ebele kola na libanda bayemba ndenge marke ya bakisi eza na kati ya l'hôpital bango babeta batekne malewa babeta soki badanse ndenge na ndenge nayebi te ntina na badanse ya ezali nini saveli bazali kotala libumu na bango moko ke ya peuple yango moni bakombata baza na tout à fait raison bafiakola bango fimbo babetani bango paske bazali bacongolais
mosusu okomana na basénégalais bazalaka na boyokani soki bamoni ke motu na bango moko osouffrir bakoyokana nefiske basamisa 100 euros eninga nefiske 1000 euros bapesa moto na fond de démarrage asaka fiske magasin moke ntango mpe ya kosala alinye te so asoutenir susu moninga mosusu tokomonango basénégalais yango bavansaka toujours mais toye na peuple congolais ndiama makanda wewa so nasala parcelle moko soko omoni yango somo voiture atambolaka nango somo ale moto ndenge wana to continue kobakisela ye beye na mbongo tandis ke bana beye na kongo baza kozanga biloko na kolia mbongo na concert wana ngana kuna obeta concert bayebi mpasi ya kongo comme ça bamboko kokotala babiye tokende kosala meme ndako moko akomona ya monene bolimbisi mpona mwa babako ya maloba mpona kotia baorpheline na baorphelin oyo batata bakufi bama bakufi babokwama kuna te kosomba bilaba bilia mpona bango me mpona kobeta kaka malewa ete ndiama akende kosusa soki deuxième to quatrième parcelle na kati ya gombe to mpe na mbinza to mpe na lemba esamwa kokoso yango omoni fimbo na bakombata boli kobeta ndenge bakombata baza kobeta bango na nzoto na molimo mpe nzambe azofia kolebele tala bamisere baza kosila baza kosila ata koliwa nzambe atinzela mokili me oyo bamizisi ekomi lokola ya kokanwa okomona lobi mizisi akufi lobi kuna baza kofiakola bango mpenza soki kombata abeti bango fimbo nzambe mpe azolokota bango mokomoko pamba te tomoni ete bamizisien baza na susi ya peuple congolais te bango baza kobe na susi ya kanambe yango ozomona bamisien bayo basomona kanambe ote aza ndebie aza bie pamba te yo oso ole $1000 osotongi mwa parcelle mais peuple congolais na lieta 1 euro ya kabila te ali kosufi moya vote ye ezali te toke na bamisicien tolongo na bamisicien toke na basala nzambe mama na biso lo mongo akomi pire ya mama na biso olive toka azali pire po ata nseke mama yo loko ozali mwasi ntango bobondaka papa na kuku na chambre ntango na badezeli na te mwasi basolaka meka kosufle kabila ke bamama bakomi viole nzambe apambola ye mais soki akomi pire mama olive po ete baproduit basede ebimebele po ye batonga lopango atante servante na nzambe soki peuple ezali kosouffrir la bible déclare la voix du peuple c'est la voix de Dieu loo mbongo akokola chikote na nzambe mpe okomona baseleme ekokauka oksio ekokauka makambo ya nzambe bakotaka nango na nzoto te makambo ya nzambe ayaka nango na mosolo te soki nzambe atombolaki lo mbongo mpo azalaki kolikeloki na nzambe na bosolo mais soki atiki nzambe akoti na corruption akozala pire mama olive mpona kosandrume peuple congolais okomona puissance ekosila d'inspiration banzembo ekosila pourkua pamba te atiki bonzambe akoti katikati na bonzoto toke epai ya papa na biso zakari baba basi papa wana mbongo elongola ye respect kati na bato okota ndenge aza kofinga bana ya poto obokaka bangunda bwana eloko te nga na ngunda te naa na mokanda nayebi te mbongo okolobisa moto modele oyo papa na biso atalaka nanu bato baleka ye na mbongo totali ba Michael Jackson mbongo aza nango zakara aza nango te mais tomona mingi mpo Michael Jackson alobi ke bino bato na pamba ye aza na baavile oza na bandako bavila aloba te mpo azovalorize peuple ayebi ke so aza bongo zali mpo na peuple wana ndenge moko baba na biso zakari bababaswe mosala ya kijournaliste ezali mpo na korevele peuple mais mpo na kotiola peuple ntango oyo oleki na miko talisa bosolo mpe bosembo mais yo kota biso naza na identité na ngunda te lokola bino na na carte de presse na journaliste avec nga abetaka baye na Jean Pierre Bemba nabetaka na kanambe nasolaka na fo na kanambe ekolobela biso nini sabali moto lokola zakari bababoise baswe bolimbisi na baka maloba soki babeti ye fimbo ekosole bekongole te azali komegite fimbo pamba te mongo na ye mokanda na ye ebandi kozangisa bato respect zakaria kosala sede mpona kofinga bana poto kokende kofilme ndenge obokaka ngunda na poto nayebi te moto lokola zakari nayebi te moto lokola zakari soki abetami lokola bamakianda wera sone ye mpe babeti ye fimbo pamba te bali komerite yango mpo baza komilakisa
bango nde batakabila bango nde boye na boye oyo nayebi so mwana poto soko kitiki nokomona nakobeta tena mama na yo nayebi te moto lokola Zakari ndenge anoseleki ke akomona ye soki babeti ye fimbo ekosala babete babate amedite babeta ye fimbo papa so bien suivi Zakari bababase abeti ti kosala bajournaliste akotisi polémique kati na bajournaliste oke role ya journaliste ezali kobele kopesa information kopanza sango po ete peuple kopana gere eza kote oyo mabe eza boye na boye me ye Zakari alongola kuwaki journaliste oyo atanga akotisi polémique ya bozoba mpona kofingama na bakolege ne bajournaliste mpona kodestabilize bana poto mpe bakombataka bowana eloko te bosalangi eloko te nga na mukana na nguda lokola bino te nayaka nabetaka balere tu nayekuna kozonga na na mbongo nanga epui azosala baémission ngo na kata libanda ya bametro baplace suspecte oyo naa na ndako omoni nzela ali kotambola bokokoka te boyo bokobunga nzela oyo nayebi te tata modele wana lokola Zakari bababaswe mbongo na ye eleki bambongo bakonzi nyonso ya mokili oyo aza milliardaire de milliardaire moto ya ndenge oyo so babeti ye sino papa te estive amerite yango tozongi mpa papa biso Patrice Ngoi Mosoko ye moko ayembaka munduki koboma te banga Nzambe ye mpe alanda enveloppe oyo Kabila tie ye na maboko te tende atala quel article parle ainsi dit l'Éternel pamba te etanga nyataka fimbo na bapastere na lokuta koshikote bango na bafaux prédication na bafaux bamessage ye mpe fimbo wana keba ekozongela mpo bakofore libili yake yo moyebi na Nzambe otiki koyembela Nzambe okomi koapuye mozali konyokola pepe kopamba te osozia enveloppe na yo na mama Estere bosoli mwa ndambo na bino pase na kati ya komini ya Bandale osalisi eglise so bakita pembe na kati wana elekte ekozala te nasengi na papa yango Patrice Ngoi Mosoko atake mosali na Nzambe oyo baka ete oyokaka voix ya Nzambe yo kolanda angelo bapesi yo na Kabila te si sagio te ya Kabila eloba Nzambe soki ekaso bokuta na Kabila bale yakola ye fimbo na parole de Dieu mais zonano $1000 wana apesi yo depose à côté mima yo na mama esi abomela ta mwa ya lobo ke bodeje na shakiteri na lipa bagete mais na kati ya njili bakondi mama moko aza na se na 5 mois na basasin ezali mama mingi fe Patrice ndima yo na mama esi boyeta madesa pamba na lipa te oya soso makasi na loso na ji pembeni me na kati ya maluku bapata beti pombe bobi 80 personnes unduki nzembo yo moko yemba keba kebe zongela papa na fe Patrice zonga na kati na Biblia zonga na kati na bonzambe bo materi elobi l'or et argent appartient à Dieu lokola ozali mosala Nzambe en même temps opeshaka parole de Dieu tozonga na kati na makomi na Nzambe kamata nanu enveloppe atia yango à côté mais banga Nzambe bo mate Nzambe akobotola bomo ya Kabila lelo mpo ozosa enveloppe yango te mais Nzambe asilaka te akufaka te alors yo teya Kabila kete enveloppe oyo opesinga oui merci Nzambe boloka belinga mais namoni kote kuna bato bazali koloba nsala na prefere lobi na ntongo soko mpo atake delegeta baconseiller na yo baya nanga na mbongo oyo opesinga tokende koluka baorphelin toluka bafaser tokonsatize bango tosala bilamba mpo na bango Nzambe abambolosa Patrice mais soki ozwi mbongo kumili osombi babasi okoti studio beti ya liboma sika mais tandis que peuple congolais aosuki Nzambe ofiso okauka parce que makambo ya Nzambe bayaka yango na nzoto te na nyatisi ete na bayebi na Nzambe ezala mama lo mbongo ezala fo Patrice Marie misango en place soki bokokota kati na corruption mokili Nzambe abimisa bino mpe bosila mpo Nzambe alingaka makambo soto te